Bonne fête fidèles internautes, bonne fête bana tata molimo sonto na mokili mobimba, bonne fête balanga nzembo. Tozali na 22e édition, il y a la grande chorale de dirigeants s'appelle Tata Simon Kimbangu Kiangani et Sigara Pitoko Butaka Mobu Nyonso awa mboka ya bule mboka evandi tata nzambe ko respect tata molimo sonto pona ko sala misala ko pesa maboko na mabonde lipe na misala ndele ko oyo tozomi tongo awa début de culte et si bandaki kuna na kati ya Saint-Temple de Kamba et sikani wapi boko observer te zungani c'est ici envahir Yerusalem mobimba natina ko tombola mokolo moye yango na biso na bino na kati ya menga makimbango ndenge to mesana ko sola ndenge to mesana ko talisa na bino na ba image to ko sola na ba ike pona ko peser mokolo malelo chanson thermomètre oyo to ko indise lankamba oyo to ko lamusa ba angelu ba archange na ba archange bo bazali na ngambo nyonso wana n'est-ce pas pona ko tombola mokolo moye oyo epesa mela na biso bana ya chorale des dirigeants ya mokili mobimba oyo toli ko se retrouver awa na kati ya mboka fani tokanza metro respect mo santo tiki na bino bolanda
Gardez-vous pour les saluts. Salut. Tata Simoni Kimbangu Kiangani. Fumalo lombele wa bakafulu e watamula zitu. Équipe au standard, exercice, marche. Les intérêts, à gauche, gauche. Bonjour, en direct du Kamba et Lucélie. Je suis maman Louise Finda, maman d'abord grade, ouais, surtout choriste à dirigeant, choriste. Vraiment. Au milieu des trois parce qu'elle a déjà choriste. Donc, la fête du 3 octobre qui top, on a élégé. Voilà, maman Louise, spécial 3 octobre, 22e édition. Nzembo nini oyo bongisi ko nzela nzambe no ko yemba ngone sengo nyoso po ete baba kotala yo baloba penda ntuka zunga nese za ko sala makambo zambi langu ya yo va ngana za ye aza
Nganisa elembonanga. Nganisa elembonanga. Merci beaucoup, bonne fête. Merci maman. C'est parti. Ouais, bonjour, maman Fallon Timantiemi. Je papa Romain Kianga. Nous allons dirigeant responsable deuxième adjoint à la chorale des dirigeants UPEN Jeunes. Voilà, papa dirigeant spécial le 3 octobre 22e édition. Chanson thermomètre Nini au UPEN et Koningisela Nango Yeluselemi Yasika. Voilà, nous allons célébrer une grande fête il y a le 3 octobre. Bissou, la chorale des dirigeants UPEN. 2000 personnes qui mango nzembo ya sengo makasi tika lango tika okumisa wa. C'est parti. Tika okumisa mana yenkolo ona maso osaleli biso bolingo bwayo eleke biso lelo tobengami bilombe byayo mosala mwayo ya kotonga Yeluselemi tokolemba te kuna kotonga yango atakozanga bitumba elikezali tokosepela butu moi komipesa na mosala mwayo tinezali butu moi komipesa na mosala mwayo tinezali. Bonne fête, bonne merci, fête. Merci, bonne fête, bonne fête. Bonjour, je m'appelle Maman Lizo Londizi Comédie. Je viens de la commune de Nyangara à la paroisse de Ngiri. Commune de Ngiringiri, oui. Commune de Ngiringiri à la paroisse de Nyangara. Je vais chanter une chanson pour Papa Simukimba. D'accord, c'est parti. Merci beaucoup, merci. Bonne fête. Merci. Action. Action. Bonjour maman Fallon Timantiemi, on a bien la petite sœur de mon cœur. Nous avons la 450 Yeluselemi, Yasika pona ko tombela mobu molamu, fête ya kitoko, fête ya esengo ya le 3 octobre. Biso toza balanga nzembo ngakomona maman Nicole Foko na uti na commune ya Ngiringiri précisément na paroisse ya Nyanga et pas ya papa pasteur kia utwa. Ngai komona ngai maman Tiamundele Hermine ngai pe na utika na commune ya Ngiringiri na paroisse ya Nyanga bana ya papa pasteur kia utwa forma biso bien kuna ezali papa Pumbalo Avalon Nzambo Kocha Mundele. Voilà balanga nzembo tata mokonzi ya bule na kati ya résidence na ye ao yoka ki alanga nzembo esi envahir Yeluselemi ya sika. Toza na spécial chanson thermomètre oyo bino ezali boni boni kuna na Nyangara. Biso kuna na Nyangara tozali kokumisa Yawe na nzembo oyo ezali koyemba mamikolo oyo na chanson thermomètre oyo batepe tata molimo santu biso bana na yo opona. Tokei.
Molimo santu biso bana bayo pona kutunga na yo lingomba ya molimo eyo ya mine ya suka tata yo kila biso mawa wete tojali kaka sebike mubia yo molimo santu biso bana bayo pona kutunga na yo lingomba ya molimo oyo ya mine ya suka tata yo kila biso mawa wete tozali kaka sebikela mubia yo pasi eleki yo mokili ekimelo ejalise yo kokangela biso kanda te tata yo kamawa tata pasi eleki yo mokili ekimelo ejalise yo kokangela biso kanda te tata yo kamawa tata tata yo kamawa tata kimbangu yo kabiso mawa tata tata yo kamawa tata kimbangu yo kabiso mawa. Merci. Merci, au revoir, bonne fête à l'école pauvre. Merci. Bonjour. Kombo nanga mama Mami Tumbandonda. Nazali choriste ya dirigeant jeune Matadi Mayo. Kaka ndenge bozo monanga boye. Tomati na Yerusalemi na date na biso mokolo mwalelo pona koya ko sepelisa tata Nzambe. Chanson thermomètre na biso oyo tobongisaki ezali Luizeno toi sadisi na Nzambi. Alors yango nde tomate nango pona kokumisa tata Nzambe. Luizeno Luizeno toi imbila toi sadisi na Nzambi to. Luizeno toi imbila kunga ziazimbasi basalisi na Nzambi to. Dirigeant pardon oyo akoyembisa biso eza maestro Mpia Maseki touti na commune ya Kilongo yango wana nde nazalaki nango mpona kolakisa na mokili mobimba oyo bazali nano na kati na pongi to na kolala to na kobosana biso deja tosi tolamuki tomati na Yerusalemi mpona koya kokumisa mokolo yango. C'est tout. Mbote na bino, bonne fête, maman Falon, to sepeli biso nyonso tout. En tout cas, lelo ezali journée moko. Donc, tout le belongo nini, papa qui angana zaki na esengo. Na ko se présenter nga kombo na maman Moyamba Clarisse, na faille na Brazzaville. Paroisse na biso ya Nzoko. Donc, toyaki awa nga kuna zaki awa depuis mois de mai. Mais na loba ki te na rozonga te ti na revivre le 3 octobre. To vivre le 3 octobre. Lelo ezaki toko. Tika na yembela Simon Kimbangu Nzembo moko po esengo eza na biso papa ye moko pe na temple asepeli makasi na banzembo to yembi oyo asengi biso tikanga na kumisa ye Kimbangu vola ngeza okauka po na esengo okati ya libulu ya molili ye moko ya kikosi kolanga Nzambe Kimbangu Kimbangu na yoka kimongongo moko mobenginga mongongo na ye Kimbangu zoto be moli momwanga na pesi yango na Kimbangu tangu na yembaka nzembo yo elobelanga makambo ebele. Soki tobito pesa ba témoignage na kati ya Lingomba pasi papa Simon Kimbangu lokotaka biso sika bakangi na minyololo donc ngai pe na monaka yango nzembo oyo nazalaka soki na raisonner likambo oyo nakangamaka en tout cas
na nzembo nde fongolanga Simo Kimbangu nzambe banzambe aza supreme mutakoka ina zate ngana zala nganzembo zunganisa ele mbonanga dirija la nganzembo zunganisa ele mbonanga yozala nganzembo bisoto zabalanga nzembo zunganisa ele mbonanga dirija la nganzembo zunganisa ele mbonanga yozala nganzembo zabalanga nzembo zunganisa ele mbonanga esembo zamakati bayate barata makambo yo papa pesi biso lelo neza bonane na biso esembo etongama bongo neza merci osepeli bakasi osepeli